Mbote na bande konyo so bozolandanga comme na nga chaîne Ngoy ministre de la vérité ngam na présentaka émission na bino totonga Congo. Bande ko na ngai lelo to lingi to solo la likambu ya tokoki ko benga motema mabe division na kati na biso ba congolais ezala ba o bazana poto ezala biso ba o tozana poto ezala ba o bazana Congo. Na lingi na pesa biso ba exemple et pourquoi c'est très important. Tozala na bomoko na kati na biso et pourquoi c'est très important. To linga na kati ya biso na biso. Bande konangai to sali ba ane na bambula na bambula. Omoni nyonso to lobaka ba congolais bazaka motema mabe ba congolais balingana kate ba congolais to linga ko sungana te to komisa ngo lokolo loko moko lokumu. To komisa ngo lokolo loko moko ya honneur. Mais c'est le honneur te. Mais soki to baliki gauche à droite to zota la bande ko na biso mususu. Lelo soki baza ko avancer même na mboka na bango. Bazo kende liboso, eza po ba comprendre unité. Eza po ba comprendre que soki biso na biso to sangani to sali to za bomoko. Soki biso na biso to za na amour wana, soki biso na biso to zo chara maboko to zo sungana. Toko kende liboso, omoni musapi moko esukola kelongite. Po sukole longi na yo, il faut ça na misapi nyonso ojo toki mayo sukoli. Il faut zoaboy ata savon pour pakolango koko zoa savon soko konika boniki ato che savon boy ozo mona quand même que ata musapi moko te même misapi tous les deux misapi ozo na besoin misapi no yoso mibale pona pourquoi parce que tant ozo masser savon na elongi ozo nika savon ozo mona que elongi okoma propre soko lingo toka ma il faut toka mibale. Mais biso ba congolais il faut to yekola bomoko ezani ni bande kona ngai tant nazolo ba bomoko ezate ozo ta l'intérêt kaka ya yo moko. Il faut te dire que oui, ngana reçoit quelque chose. Toi aussi, on reçoit quelque chose. Mais to sangani si kamoko to sali groupe. To yo to sangani to pesi ba idée na biso. Tant que to pesa na ba idée, elinge lo bateke ya lekio o kuna za boye koleka yo o kuna za na sete. To pesa na kabaninga to pesi muninga chance ya ko pesa idée na ye. Peut-être idée na ye nyonso mobimba eza nyonso bien te. Mais là mususu idée na yo ndambu na idée na yeso bosangisi yango bozo bo ti ensemble na pesa biso exemple ba Ghanéen lelo ba commencer la mbongo likola ba noir américain lokola ba bakamba ko test o ekomi ke bo tester o tie ba ADN na yo ba koye ba mboka ni na Afrique yo bima ba noir américain ba komi ko sala ba test tangu président ya Ghana ko comprendre likambu oyo abandi abengi yango welcome back home. Donc, boyeli malamu na mboka. Akomi kosala nini? Ba komi si yango plan. E komi lokola tourisme. Ba noir américain, ba komi kokende Ghana. Ba kokende na plage à Ghana. Ba kokanga ba photo bisika ba esclave. Ba zaki kokanga ba esclave avant ba voyager. Ba kota na ba bateau ba kende na ba Europe. Na ba île tout là. Ba noir américain ba koma kokende. Tout le monde a ba photo na Instagram. Ba star américain ba koma kokita kuna na Ghana. Ezali e komi business ya millions de dollars na Ghana muto akondimanga te kota na Google. Ota la tourisme ya Ghana o ba noir américain bazo sala returning home. Mais biso na Congo to pesa to lakisa baninga eloko nini. Tozana biloko ebele na mboka na biso o tokoki ko investir nango. O tokoki ko bongisa ngo o ekoki ko amene ba touriste na kati ya Congo. Ezakaka nani ya viringo te o bakende ka kotala ba makaka bakende ka kotala ba gorille kado eloko Congo za nango kaka ezaka ba gorille to sana ba place ebele photo exploiter yango ba talent za na kata mboka na biso ozomona même ba artiste o ba sala ka ba dessin ba sala ka ba biloko bande ko na ngai nalinga kocha biloko mingi ya Afrique so botali mingi bomona nini ezalo kwa forme ya itoko na koti en ligne bozo yeba bakiti yo tanto zalaka bana mikie ngata na zala mwana muke na mwana 84 nazolo bana tango Zaire omoni bakiti ba itoko to banda ko vandela omoni ba biloko nyonso ba itoko to banda ko utiliser lelo mundela zoteka mona moni kiti ya itoko moko ba oteka $65 mundela yeba idée ya itoko azu idée ya itoko wapi aye na Afrique atali a exploité a yibi ide aye bando salamo azo charger batu cher na babiloko ba etoko otozalaka
ozoleka na nzela ozomona mama moko azosala bakiti ya etoko balibonga etoko azosala banini to banda koningela loso ya etoko mundela ayiba nyonso azwango wapi na Afrique. Mais biso ba Congolais bela ba talent etondi na mboka na biso toyebi unité te toyoka kate mutu alinga kondima responsabilité na yobe mabe na yebi mbemba na ete ezana na gouvernement na biso kita na population biso so tozana même comportement même attitude tolinga kondima ba faute na biso te bino mo botala ba interview te bazo sala interview mutu so ba bandi ko nyata ba kwa mabe ya mbeba salaka amatisi volume et toi là tu me connais hein tu es qui pour me parler comme ça et intimidation nyonso wana po alingi koyoka vérité ya mabe o ya salate ou bien ya mbeba o ye paza na katite. Mais soki to yekoli unité te so to yekoli bomoko te so to yekoli ko yoka na kate kondima ka ba faute na biso te mutu po changer il faut yoka conseil aki conseil lobi pourquoi et loko o ezo se répéter pona ni gouvernement na biso même situation kota liboso kota kala tozo se répéter la même chose. Pendant ba année, 10 ans après, 15 ans après, 16 ans après, 17 ans après, 20 ans après. Pourquoi la même chose? Il faut to balo la ndenge ya kosala kamakambo. Moko pe kotala ka ba voisin na ba pays africain mususu pe. Otali bandeko na biso ndenge baso sala. Olobi bandinga na biso baso sala boye. Eloko nini biso pe tokoki kosala na mboka na biso ya Congo. Comme ba Congolais. Ideni ni tokoki kosala ka na ba communauté na biso. Comment tokoki kosanga na katozala na bomoko réellement poto to mola mboka na biso to pesa valeur na mboka na biso to yekola kolingana to zaba na papa moko mama moko nzamba pesa biso kaka Congo moko donc to yekola kolingana to yekola koyoka kapasi ya baninga to yekola ko yekola est très important. To changer mentalité na biso na ndenge to monde la makambo. Elingi koloba te lokwa bango basala ka bo biso pe to sala boye. To tala to lobi bon. To bandai ko sala boye mais to so mona ke ndenge to so sala boye ezo sunga biso na eloko te. Ndenge nini aussi to koki ko sala po to leka kutu bisusu ba mayela ba kokora biso ne basala ka. En plus ni to koki ko bakisa. Système ni to koki ko defa. Fondation so ke bani malamu makambo nyoso ko kende kitoko. Mais soki muto biso ba Congolais to soka na bizaleli oyo soki muto bandi ko lobela o monika bandi ko nyata ba point na yo tu connais ce qui et tu parles comme ça avec qui et monsieur il faut pas jouer avec moi hein? Total ka ba interview ba to bazalaka ko sala nde ba intimida ka ba na mboka na biso Congo soko lobe sala émission ba dolo ba vérité ba ndo nyata ba point ba to o bazo sala misala na bango te bande ko na nga lobi ba kangisa yo lobi ba ko kangisa yo lobi ngambu pona nini ozolo ba vérité tolingi koyoka vérité te toko changer ndenge nini unité esala ka force koyoka pe ete ya ka mutu po changer po loba ke ah nde nazalaki boye na changer ngo na sala boye ah bon ndenge na sala o basala ki boye ngana moni ke ifona sala boye tala ka pe bato bayaki avant yo tala ba erreur na bango tala bisika ni ba réussir bisika ba réussir otali yango ozui place basuka ki yo memi yango likolo bisika bazwa kite yo tala lobi ah koto bakoka kite nga siko ifana na système mususu loka bango koto bakoka kite nga na moni ke soki to sali boye to kokoka na côté oyo okomona ba corruption possible le moment muta komi ko comprendre que Congo soki bomi ebongi eza bonheur na biso nyonso eza bonheur na nga mutu na salaka eza bonheur pour la population va kozala pepele to komona ba miyibi makambo bela buzo besala makana Congo ekosila eloko mona ba ndeko na biso mimbaleka ba koma ba escrope eza pasi eza kozanga mbongo eza kozanga musala bato ebele batonda na ba licencier batondi na mboka Congo misala malonga ezate pona ko nettoyer kaka mboka bazokoka te. Mais koyoka bandeko mususu na bamboka mususu basala ndeni ba nettoyer ba pays na bango za la propre. Faut koyekola. Ezaka kateke o gouverneur alekaki liboso atikaki banyongo yango wana moi biso peto sala musala ezatete. Il faut otala lobi technique nini ngana koki ko utiliser pona éliminer ba poubelle na mboka na biso. Toko ko sala ndenge nini to engager ba jeune oya population na kata mboka na biso basunga ko nettoyer za ko créer musala
mais soki tozotala kaka oh kuna tikaki baniongo oh kuna bebisaki lokola nga na zwi awa nayebi loka kosala te nayebi place ya kobanda te non il faut koyekolaka kotalaka bapays misusu kodefaka batechnique kotala place moninga réussir te nga na kosala ndenge nini le moment congolais akoyeba unité et amour entre les uns et les autres mokolo congolais akoyeba kolingana mokolo congolais réellement akolinga pays na ye tokomona avancement ekota na mboka na biso komona nga Rachel Ngoi ministre de la vérité ngam na présentaka émission na bino totonga Congo tokomona na mbala sima soki nzamba alingi bye bye.